La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali mbote la famille, mbote bandeko bolandaka biso, mbote bandeko nyoso bolandaka biso. En tout cas, bonjour, bonsoir, yango dépendara na ero bolandaka biso. Donc topesi bino mbote esika nyoso bozali. Toyena likamba Priska Kanushipi, bandeko nani azongiseli biso lisusu Priska na internet. Hey, peuple congolais toujours makambu, toujours ba problème nazo ebisa bino. Nani aye na Priska lisusu na internet, nani azongisi lisusu Priska Kanushipi na internet. Alors likamboza ya koyinda bandeko nanga makambu eza ya koyinda kaka ndenge ezalaka doko pesi mbwa aboyi. Na minitio problème ye grave, na minitio makambu ekomi kita. Pourquoi? Parce que bazongisi lisusu dossier ya Priska Kanushipi na sila bisalu na réseaux sociaux. Priska Kanushipi avanda na ebatan ebele Priska jouara na elisu penza te abandaki pena suko jouer théâtre te toyebi ke utaki ko abotaki mwana na ye na minutio mwana na ye ucho kokisa déjà inane. Mais tant que maman responsable atikali ko bimisa mwana na internet te ke azo publier mwana na ye atikali ko publier mwana na ye te abimisa ka photo ya ye moko akomi joyeux anniversaire ma fille akomi kaka o esengela ki akoma mais o abimisa mwana na internet akoma atikali ko komango te o kapena do atikali ko bimisa mwana na ye te. D'autre part, tout le monde a pena Priska zara mayele po malgré ba mambeleka bino mo boyebi mambeleka na internet ebele ngo mo na ka boya kanae abimisa mwana e po boya ko tatune lisu kombo papa po so abimisi mwana e boya ka oh mwana Vincent oh mwana boya ka ko tatune ko lukaka ba kombo papa. Alors yango aboya kanae ko bimisa mwana e po boya ko lukele ressemblance à héros boya ko lukele ko akokana na intel Priska c'est là na ki mayele place wana asela Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Qui s'agisse place wana aboya kanaye ko bimisa mwana naye na réseaux sociaux. Alors bandeko nanga dossier ya Priska na sila bisalu toyebike eza dossier moko ya kala OPC sila nango. Eza dossier moko pena ya kala ese sila nango dossier wana na internet ezalaka lisu te. Na minute toloba boye dossier wana elamuki lisu makasi. Alors nani a lamusi dossier wana?
Ba dossier on est renyaka sera ba mamo live en tout cas ba audio eza na otiela bino ba audio boyo ka ba audio no za penza mulai mingi te l'émission nga lelo mais ba dossier wana ebimaka sera mamba mamo live sera mamba mamo live na ba comédien série mamo live banda ko mema ba comédien poto série mamo live akendaka na bango soki Turquie soki pe Dubai soki ndeni bino mo boyebika série o mamo live banda ko voyager na ba comédien nandenge komaka ba mambo bele oh presque manqué si là oh presque kutu bino boyebi kaka soki muta leki déjà na famille libota so akeleka na baba ku kuna ezalaka problème ezalaka kaka oh asala kibo presque décida ka avanda na ye a jouer na ye lisusu te avanda kana ye mwana bato akomaka na ye ko jouer kana banda ba groupe mususu mais oh akende boye papa sila aboya kana ye po ba problème ebimaka ebele baba cook bayaka ba finga ka bino ebika baba cook nde bazalaka bayaka ko finga presque ngani ba finga ka yango bomoni presque tikalaka na ye abanda na ye koleka ke pa mama na biso Bella Star donc Bellevue Poutine de l'écriture abanda na ye koleka ne ka kuna et pas ya Bellevue Kanzi alors to lali to la mukika ndenge zalaka nouveau dossier donc dossier likola dossier presque ça la ba sortie médiatique te presque banda vanda na ye pena azwa na donc mi vandisa na ye na ngambu na ye akipaka na ye te asalaka na ye ni ba sortie médiatique ayaka na ye kolobaloba na internet te azalaka na ye te loka ba comédien mususu nga kutu naza pour Bellevue nga kutu naza pour ayaka na ye lisu te banda baswana na sila esila pe bongo avanda na ye na ndenge na ye ami benda na ye mi pesa ne respect par rapport ya ki impolitesse ou renyaka na réseaux sociaux ou par rapport ya ki impolitesse o renye surtout mingi na ba comédien presque mi pesa respect mi vandisa na ye alors avandika kalala la mukibwe elongwe likambo ezalaki ke abota na intel ba bimisela presque mi bali ndenge na ndenge en tout cas réseaux sociaux za kindoki moko aboti mwana na ye awa papa azalaki te biso moto yebi azalaki soki na Martin soki bokoto soki na Martin wana ayaka ko prédoter wana esimbaka te mobala kenda na ye pa vana na ndenga yaki kozwa na ye zemi ya mwana na ye abota mwana ne ya kitoko oke abimisaka mwana nete presque ko publier photo na internet mais boyeba ke photo wana azwi yango peka na internet a publier mwana nete ba photo na sobo mona ba internet ba yaka ko publier ba tatonaka photo nyonso bomona ba internet ba yaka ko publier ba tatonaka na bango presque kanushipi ye moko nanu abimisa mwana na internet te ke o abimisa pena mwana na ebwe nanu atikala ko bimisa mwana na ete abimisa kate ami vandisa pena mi vanda na epena nie abimisa mwana na ete aboya na eba problème na e o ya kobota o elukela ke ba makambo bele batu ba bimiseli ba video bele o kutekana même pas ebima mais batu ba bimiseli ba video batu ba bimiseli ba makambo batu ba loba alors alingaka na respect abimisa mobalo abotise mwana te abomba na mobali na ye ami pesa na respect na kwe na metala ba problème ndenge zolanda ye tala ba problème ndenge zolanda ye tala ba problème bandeko nanga to lali to lamuki kaka boye ba bimiseli ba video ya kala o ya loba ba video o ya kala priska loba internet ezangaka makambo te ba comédien bazangaka makambo te esika kimi esi ekota nango presque kipaka na ete muto pe kutalobelaka pa kipaka na yesu te presque kipana nyonso na po bamoni kaka presque ake ko jouer na Bellevue po bamoni kaka presque jouer na Bellevue tout ça ezaka po bamoni presque na Bellevue TV po presque uti ko jouer kuna ake ko jouer kuna do pièce sika o tozwa to mona presque na kati to ebite nyonso na po bamoni presque na kati to eza nini po bamoni presque na kati to eza nini ezoyeba na te en tout cas pasi pe mawa bandeko nanga to s'abonner bo s'abonner so eza mbala no liboso o s'abonner ka ndenge ezalaka abonnez-vous commenter liker partager tiela biso ba j'aime à bien tiela biso ba commentaire à bien en tout cas partager biso na Facebook partager na WhatsApp nazotikela bino to landa nanu presque kanushipi to landa ye vraiment bien to landa ye moko ndenga pesi explication na ye na likambu o penza kuterenya nango kala o
déjà sila nango mais internet kaningi zalaka bazongi seli lisu likambo na po lelo babakuku bazongela ko yo finga e alors babakuku petango bozongela ko yo finga muninga botalaka pe bino pe botalaka pe ata botali pe video bo milo bi pe bino moko te o eza video to ko fingela prise kateza nango video ya kala internet ezong botalaka peti e mo botali pe bobite to tika mso ko finga e nango masolo akala internet nde zonction na page bata internet bazonction bino boye ko finga botali atate bomoni te ke bata internet bazongsi bino bazongsi prise ka likambo akala po bamoni prise ka ke jouer pas belle vie po bamoni prise ka ke jouer pas belle vie yango bali bazongsi le likambo akala po na babebisa ka réputation na ye ale boye pe su bozonge su ko finga eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa bandiko nanga partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger vraiment na otikela bino to landa nanu histoire yango to landa likambo yango ebanda ndenge nini tolanda non likambo ya prise ka tito koma na niveau oyo tito koma boye eya kokoma boye ebandaki ndenge nini alors na otikela bino tolanda yango na bokebi nyonso si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botola TV abonnez-vous commentez likez partagez biso partout tindela bandeko lien bayebaka eza nango likambo sikate o prise ka ye koloba eza nango teka o prise ka ye kofinga sila nani sila o prise ka fingi na ye sila te prise alobi na epe le côté eza likambo oyo elekaki déjà alors bata réseaux sociaux ka nezaka bata TikTok bazongeli ba live bata TikTok nde bazongisi yango lisusu po bamoni priska ake epa ya Belvi Kandi eza kaka pasi po na internet eza pasi na loba mukolo Belvi Kandi na sila bisalu bakoyokana bata internet ebele bakanga ba chaîne bomoni kande boyaka kofinga o asalaki boye yo kutu kande bofinga ka boyeba ke mukolo Belvi Kandi na sila bakoyokana bata ba YouTube ebele bakanga ba chaîne ebele motema mabe o esalaka ya koya kofinga ka surtout Belvi ya koya kolobaka mwana mosa bata amema ngambo ya mafinga me mukolo ka bakoyokana na bango bokokanga ba chaîne bandeko nanga bokokanga ba chaîne bofinga na bino kake bofinga bolukela bango ka séparation lelo mais lobi kuna bokokanga ba chaîne po botale malisuite so bomi bale bayokani en tout cas tolanda na no priska et aux malamu min tolanda. Salut ma belle et c'est un bateau à les surtout les abakouk. Je vous appelle ce soir branché et salut merci beaucoup malgré ma benyo surprise kaloba po na yo obenga kekara na chaîne na yo oza mutema munene na ebité c'est depuis quand bino boyokanga priska na mam sozwa na problème na ebité jour nini ata par hasard boka ke priska na mam sibaso ba problème. Je fais si c'est 2 mois, si c'est combien de mois na ebisouté, ce qui plus de na ebité. Na joua kunate, mais c'était pas parce qu'on avait des problèmes. Ngana to tikalo za na ba problème, te to kuta na to solo la ka to tuna na ba santé na téléphone. Mais ezaki mambu ya chaîne te. Oui, ma belle. Na moni bino na ebité situé à Bakouk, mais je parle aux Abakouk. Je parle aux Abakou qui veulent diviser les gens pour rien dans ma commentaire na bino de con. So bisonyo so kas o bino bomoni ke so ki mutake kuna bo fingi, vous écrivez de fausses messages, de fausses commentaires, vos commentaires à débat qui n'ont même pas de sens. Boki bo komi on kuna so ki mutu amoni bongo asiliki abinga no ke sous chaîne wana te bison so to boy to vandi. Bino bo longa place bo sa boki bo koti na chaîne bo jouer kasi. Parce que c'est apparemment c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ndaza alinga mamte, c'est tout le monde. Ndaza na problème à mam, c'est tout le monde. Franchement. Donc bino so bomoni mutu 1 mois 2 mois te na chaîne ya mam, c'est que mutu ana na mam ba ça na problème c'est. Hein? Bon, pour nga kutu no bien. Pour nga la linga te. Nga so na problème na mutu te, makambu ya mutu ana na mutu ana musu se tala ngate. Raison pour laquelle nazaki na problème na été mam sabenga na kenda na jouer na salle musana na eti lelo na continuer en salle ngo na uti d'ailleurs que si ça filme mo kuna
Mais le quoi bino bolibo changana mam si na problème na makasi. So bo moninga kuneza la ki mam si mutema munene no reconnaissance no bino mobo bimakasi. Kuna le quoi bino boyebi ke ngala mam si wana problème. Toujours boyo speaking ali kambo ana ngala mam si bo sana tozana ngo. Neju ngana otemisa makona ngana kina SB. Le quoi SB eza bino mobo bima na ba téléphone bo commentaire di soute. Bo bimi na ba na ba téléphone bo ki bo koti bo jouer. Ça fatigue. Parce que quand on va dans la ndaku, on a un message et ça sort d'où? Mamunyo so beaucoup mawana. Hein? Mamunyo so beaucoup mawana, beaucoup yeb sanga so ebimela wapi. Je suis fatiguée. Ndebo moninga bwe nazaya olemba boko quand on a voit nanga, mais na sali nini live oyo parce que je pouvais pas dormir avec. Le quoi vous avez personne imaginaire. J'ai quand même quelque part où on a faire passer bien nos messages. Bon, il n'y a pas que ça batum sous boyebi sanga non fallait obéir à mams bo solo elle comme maman c'était. Elle comme maman c'était. Ngamba Jérémy est talingaité. Je m'en fous Jérémy c'est pas Priska. Ngana yo réagir mamba Jérémy te na yo réagir. Salut ma belle. Bonsoir. Donc dire franchement, vous me fatiguez, je suis fatiguée de vous. Vous me fatiguez, je suis fatiguée. Bonsoir, bonsoir. Bisous Gisèle Mbouyi. Les abakous qui insultent les gens là. Je suis fatiguée de vous. Je suis fatiguée de vous. Bonsoir Abdoul. Je suis fatiguée de vous. Dans sa live, on a 22h passé, 23h moins. Dans un petit tournage, je suis tellement fatiguée. Nathalie émission Monwé, je vis vos choses. Bonsoir. Merci beaucoup Christelle Hué. Namoni makam na bino bokomi wana. Oui, naza vraiment nakanda. Naza nakanda makasi maman Sylvie, je suis fâchée. Non natikalo silikate, non bomona ngate na sali live ya kanda ou bien na epo na sali na live pona lobalika momboye. Yakanda ou énervé. Déjà je me maîtrise mais ça je peux pas. Donc naza en maîtrise T, je préfère en parler pour ici là. Je préfère en parler pour ici là. Non, na sa pesa na monango na ba commentaire na betara kara, je dis pas un mot na kendara na sali musala na nga na bimi na mais ça n'est de trop. N'habitez les abakouk venez me dire problème nini oyo bino boyoka nga na sala mams na sala grande sœur nanga si la bisalu o bino bokoma na ba commentaire. Bonsoir ma belle. O bino bokoma kango na ba commentaire que non Priska, mams, merci beaucoup. Malgré ma baigno sur Priska loba po na yo, obenga kekra na chaîne na yo, osa mutema munene. Na ebité. C'est depuis quand bino boyo kanga Priska na mams tozwa na problème. Na ebité jour nini, ata par hasard. Boka ke Priska na mams baso ba problème. Salut ma belle. Et c'est un bateau à libérer surtout les abakouk. Je vous appelle ce soir, branché et... Salut, taguez-moi les abakouk. Babakouk nyonso boyebi, bo taguinga bango, bakota na live oyo, partagez direct parce que c'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde et je vais juste parler de quelque chose qui me dérange beaucoup. Salut ma belle. Salut la famille, bonsoir. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est par rapport aux abakouk. Taguez-moi les abakouk que vous connaissez. Bo taguenga bango et j'ai quelque chose à vous dire. Franchement, vous me fatiguez, je suis fatiguée de vous. Vous me fatiguez, je suis fatiguée. Bonsoir. Bisous Gisèle Mbouyi. Les abakouk qui insultent les gens là. Je suis fatiguée de vous. Nasir bande onanga bolandi réaction ya Priska Kanuship. So bolandi réaction ya Priska Kanuship bomona ke eze mission moko Priska salango kala. Asalango kala mais comme bata TikTok balingaka ko luka ko ya luka problème to balingaka ko la musali kambwa kala o eleka nango kala po batu baya ko ina mutu yango bomoni ba la musali Priska likambu po baya ko ina na réseaux sociaux.
eza vraiment kitoko mingi te to luka kimia na ba comédien yango na presque uchi koloba fan moko ta okese la si la théâtre elo boye barate abakuk moko ta okende kete nga comme fil si la zo finga ma minga na kota na ba dossier le théâtre botika si la za na ba comédien botika kabola si la na ba comédien po bosser la si la théâtre te lelo soki bato nyonso bakabwani balongwe pembe na sila bino bafani bosela ye théâtre te bokoki kosela ye théâtre te eza kitoko mingi te nayeki mpena koyebisa bino kaka likambo oyo bomoni priske alobi na internet oyo bomoni eyindi oyo internet itombe oyo internet esali boye eza nango likambo oyo esi eleka nango kala eza eleka nango me comme balukaka problème nde bamoni ye na famille libota nde balingi babimisa lisusu likambo wana. Alors merci na bato nyonso bolandaka biso, merci na bato bolandaka Irsil Botelo ya TV kandi na lobarso eza mbala liboso osabone okommente olike e ozamalamu mingi partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger nzamba lola ako pambola yo. Ndeko nanga na système a bien tango zo s'abonner ko bosana te appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tango toroya na ba analyse na biso e komela yo esika nyonso okozala. Bisous, bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.